nga na futeli na ndaku na Mofleri ndaku oyo eleki ndaku ya Kofi na munene luka bozoka te na bloqué bino nanu parce que bande ko bolimbisa na bloqué no bato wana na bloqué bango bande ko nangaye Didier ta yo bosala rassemblement boendeni présence iluzolo te zela osala rassemblement boendeni te lupango nga na za futela na Mofleri na ndaku ya Kofi nani azali na lupango munene makata ngonga nyama bakunza rouge Didier Nzita totika basambla ko na ye lupango na ye yo ba mfutela so totika basambla ko lupango o nga na zali ko futela na Mofleri o jirango pena nzamba zoyoka na lupango ya Kofi oya Kofi lekaki o place nga na futela na munene nga na futela na lupango ya munene balande japonais bana na o Kofi otinda ba ya finga nga bazala ya shenga nga na futela na ndaku ya munene koleka o Kofi afanda na Mofleri Broche na kolubali kamomoko lelo nazana ba yaya mibale o balinga nga mingi na vie koleka même ba famille na nga propre o tobote bango limoko ezali président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo président ya RDC alinga nga mingi ya koleka talaka kake tokoti na 2024 mais naza moto yo parmi bato bayoki voix na ye potokota na 2024 abengi ngai esalaki nga plaisir moko eleki ba plaisir nyonso ya mibale oyo alingaka nga mingi ya koleka Koffi Olomide naza na bayeya mibale bandeko mibale wana président Faci Koffi Olomide balingaka nga mpe na bolingo ya solo oyo ya kati ya motema parce que soki nazosolo wana président ozomona kipena nazosolo na ndeko na nga so nazosolo na Koffi Olomide nasantaka ke nazosolo na ndeko na nga eloko wana ere mo ndingike ebimisanga ma ya miso na bolingo bato na mibale bazalaka nango epa na nga sokoko ifo kanga mbanga na yo peti yo sokoko peti yo kanga mbanga na yo oza liboma oza nakanisaki oza moto moko oza nyama sokoko nga na mokolo na mosika Félix aza nani Félix aya na bafeti na ngai Félix amela alia mbongo na ngai na baaniversaire na ngai 45 ans Félix azalaki etake masa na ngai lelo ateki mboka na suta ye yango naye koyebisa peuple ke sokoko aza liboma sokoko aza na bakisi na ye yo ozobanga Koffi azani Koffi akobetaka na poto te ti akokufa Koffi akobetaka te na poto awa sokoko soso mobali ya tembe yaka akobetisa Koffi atomona yo oza liboma oza mbesi bolole
mongo abgolole oza abgolole sokoko yo mwana 69 ans Kalembe ekangi okenda partout ye na ye sadi ki aza na concurrence baza conscient bayebi ki sans Kofi eloko eza te basi mpe baobima ebele na bima na ye na sala ye omoni na culture na biso babantu jamais na éducation oyo ya baparent na biso bapesa biso mwasi soki abima na mobali akoloba yango alobaka yango te mwasi soki abima na mobali alobaka yango te wana nyonso tu mpo basaliri ye mpo affecte mpe ndako na ye esata mosusu epa mare tout ça tolobeli ye bopa bango mare baswa na ye déséquilibré ye toyebi biloko wana nyonso jamais Kofi akobima na bafille ya ndenge wana mais c'est tout à fait normal baloba mpo batia kaka makambo tu balobaka wana eza lokuta naza mama lokuta bakongo baloba luvunu lokuta abima bakongo baloba luvunu abima na bango te jamais. Voilà, merci beaucoup à les actualités. Donc, il y a Laurent Sokoko Yemoga Lobby, mais à quand il y a rien dans la bino parce que bah tout peut bah demander les belle il y a Laurent Sokoko. Mais na utai ko lobango na émission na yo na lobby spectacle Kofi Olomide akosala na yo arena ekozala premier spectacle africain au Kofi Olomide akobeta na yo arena de tout ça d'ici 2025 nde tozo bongisa Kofi Olomide akosala eloko mbangu te Kofi Olomide pa ko welisa presse na bato te Kofi Olomide asala keloko ya note ko biso ya quantité et qualité Kofi Olomide asala keloko ya qualité et puis etikali histoire ya mokili matche bo shikanga date ya lelo yo arena ya Kofi ekotikala histoire ya monde yo arena ne kotikala histoire ya monde tout ça ko bongisa yango malembe tika la penande misu tika la ba conseil ngana futeli na ndaku na Mofleri ndaku oyo eleki ndaku ya Kofi na munene loka bozoka te na bloquer bino nano parce que bande ko bolimbisa na bloquer no bato wana na bloquer bango bande ko na ngai DJ Nzika yo bosala rassembla boende nini présence nuzolo te zela osala rassembla boende nini te lupango ngana za futa na Mofleri na ndako ya Kofi nani azali na lupango munene makata ngonga nyama bakunza rouge DJ Nzika totika basambla ko na ye lupango na ye yo ba futela so totika basambla ko lupango o ngana za ko futela na Mofleri o jirango pena nzamba azoyoka na lupango ya Kofi oya Kofi lekaki yo place ngana futela na munene ngana wafuta na lupango ya munene balande japonais bana na Kofi otinda baya ofinganga bazala ya shenga ngana wafuta na ndaku ya munene koleka Kofi akanda na Mofleri ozoka ban est-ce que ken piana pona Kofi Olomide ko c'était moi minimum pena respecter les gens de net Kofi Olomide ozoke na ika on dirait mon frère moko soki net ndenge nini ndako yo ozaka koma place ngaza wafuta la te nakoma siko yo bona ofutela wala epa na ye mais c'est là on fout la ndoko munene cha Kofi Olomide bien omoni na vie na mokilio mutu moko te akosaka oke ndaku nanga biso nyonso toza ba locataire parce que na vie soki ka souffle elongwe biloko nyonso eza so ya yo te biso tout tozaka ba locataire yo yebisanga oza na livre parcellaire moko boye kolo nango aza mutu ya 1800 oza si na 1800 bato bazalaka na bapale bazalaka te tokoma pe na époque moko boye na bamoma moko boye biso bato tovivre lelo balivre parcellaire na biso ekomonanaka te ozo comprendre mpona evident expliquer que tout est vanité biso tout toa balocataire nga espace ya ndako na nga naza ofanda na Mofleri na espace ya ndako ya vie na biso Kofi yango elekaki yango na munene moto alekaki biso nde na ndako ya danger eza jibe mpiana jibe mpiana nde alekaki biso na ndako ya munene pe ya makasi nga moni Kofi awa baporte parole na ye bazoleka baosenga fali ke non fali soki Kofi te baparent na yo balingai bakundama soki genre nini mon frère nga na akola na vie ya souffrance mama afali edanga mingi nalingaka te moto atouche baparent
En plus ba porte-parole ya Kofi bazoleka bazofinga ngai. Nasengaki vie na nga mopao. Pekisa bana na ya misala basatake na nga. Ponga na kosatake na bango te. Bana na salite balandi japonais, bana na balandi soki kidoda. Nga naza na terre koyaka kosatake na bango te. Oza dernière émission na apesa vie na ngai mise en garde. Apekisa bana misala na ye. Ça Kofi mise en garde. Mise en garde ya blague te. Ken Piana apesa Kofi Olomide mise en garde. Dans l'émission on appelle ça mise en garde apekisa landry japonais apekisa na garçon na mususu. Bino bolo ba kena ya kofinga ba musicien. Awa ba porte-parole na ye bazofinga ngai. Awa ba porte-parole na ye ba toucher tibana na ngai. Awa ba porte-parole na ye ba toucher tibana na ngai. Toke na justice te na tindi mutu te akende ko menacer Kofi. Mais ngai na bandasiko ko s'attaquer. Ponga na zaneti auto blende. Siko yana batuma bo bazo kwanza nganzoto ba kwanza. Parce que soki landry japonais na landry mususu wana soki pena bolinga Kofi. Boko provoquer mutu neti Ken Piana te. Faut pas pesa Ken Piana respect. Ngana za camarade na bango te. Ngana za camarade na bango ata mukete. Merci Ken Piana. Nebeke arimo kamotema yolanda. Ya Laurent Sokoko. Apa Moïse Katumbi ofundi lisusu nani? Na fundi lisusu Jeannette na Joé. Soit disant bana ya Kabila. Na fundi bango na mama Sifa. Kaka na tribunal ya Sadek. Li oya bango motazana Lubumbashi toko rassembler ba information pour tout tinda yango ba juger bango. Ba juger bango. Toye ba ya solo soki baza bana ya mama Sifa. Toye ba ya solo soki baza bana ya Musée Kabila. Ya Laurent Sokoko ana kanda ya mabi.